eza ba leader misusu o eza ke soka ye répétition aux attendant au travail na banate. Alors préféré madame Vandi a celle charisme na ye tant que leader président Dadidi Kambala. Donc tellement ça mutama voanga pe kotaki na kata musala. Ba président beaucoup mi ko abuser trop na ba artiste comédien na bino surtout so aye sika fona no leka. Tina film auto salina président Dadidi Kambala. Oui, tu banda déjà au ça depuis kala et bimi déjà même na poto bat bazo talango a tout ani na mir pièce mona sala ki ya paka juma. Donc na ndima na oza ko sala pièce ya marque wana ya paka juma. Si les hommes ko sala ngo azate nazo lo bango boy devant caméra. Fidèles internautes ba mbote belé et belé biskanyon soboswami. Alinga bino tellement mingi lela bino na ndenge mwa dega talaka bozo attend landa magi bokungu mwana mongo babile minto la suprême hein et puis ça ngozo ate pe sa candidaté émission bino sans frontières yango na chaîne bino kamaka hein chaîne nous a pena branché chaîne makamba kano info 16 ya yemoko 16 mm mobala sérieux donc mingo lo beza faut monter lelo na mbeli bino artiste comédien Charlie Ngoy babi Charlie Ngoy babi ndé leader ba jeune oui voilà le grand cameraman en fungola biso comme ça tout un peu temps ya ko solaye tout ko ba un peu makambu mususu Charlie Ngoy boni très bien talaraka nangolo nzambe quoi tozo vivre gaga tozara quoi dans tous pépélé quoi. Oui Charlie, non, tu peux se reprendre dans la répétition, on a moni vraiment d'improvisation, on a non vraiment bozo ça la dio mo boy vraiment ça vraiment bien en tout cas fidèles internautes bozo vraiment temps ya kota la extrait wana auto zolibino na kata répétition bon mon ndenge artiste comme ça ko travail. Charlie ils arrandé ni yo leader mais na bana yo bozo na cohésion mon boy wana comme si donc et ben tenen leader na mo na bozo bino nyoso ka exprimer ko ça dio à quoi. Bon, et ça que premièrement que l'ingana musala ozo sala donc ce que ozo lingango mingi yango sala rabongo. Omoni bana baza bana oyo baza na maboko na biso. Donc il faut biso moko ba leader to former bango. Omoni lelo na monde artistique surtout na monde de théâtre. Et ça ba leader misusu o eza que soka ye répétition aux attendant au travail na banate. Alors préféré madame Vandi a celle charisme na ye tant que leader. Mais ce qu'on a biso, tellement tu comprenant que pour ça la charisme premièrement, il faut nous battre nous baser bien parce que on va ko défendre quelque part. Donc on moni Charlie Ngoy moko na scène, na so travail vraiment na bana. Donc ce que on a dit wana, on moni même ce qui spectacle lo yé, tous en a facilité. Tu as vu que soit na pesi gauche, il y a pesi droite, soit il y a pesi droite, il faut na pesi gauche. Donc c'est ça travail aux autres ça que troupe éducation plus c'est mata toujours. Donc c'est ça quoi. Oui voilà, le que c'est un bien na moi improvisation na mon ndenge ko ina c'est hôtel même mata sanglé na pembola tité hôtel pantalon na hôtel vraiment kandobi artiste au bazarana ba leader musu bazaba groupe na bango so kemba répétition na bango avant di kaka. Sko nani mutaforma yo apeso pena mentalité wana poza na place moko uta opo yiba intelligence wana. Bon mutaformanga eza le président Dadidi Kambala. Donc il y a formé donc pour na na troupe na ye donc le to bando travailler tier ko risquer que talara président za mutama vuanga ye moi mi benga non mutama vuanga président Dadidi Kambala donc tellement za mutama vuanga ma vuanga pe kotaki na kata musala donc yango monaki talara biso to lingi musala un peu trop to kendesko na troupe sai. Donc place ce qu'on a kendaki les sous kozwa formation mais formation bien des nazwa pas Dadidi Kambala parce que pas ça y a tenté il y a peu sabiso travail donc ils a qui trop sende matakaka oyo yebi bimi sabat ba mona mais formation de ngai nazwa ronde pas Dadidi Kambala donc il muta format ki ngamo makambo ebele quoi na monde ya art. Oui merci Charlie Ngoy lobi que Dadidi Kambala muto a format yo puis na sai mais ba de leader wana ba on mi balé baza ba leader moko ba ko vraiment ko vendre sa groupe té baza mo na stabilité wana té mais comment ça que Charlie waza mwana wa lekina makolo na bango mais yo au moins ozui un peu ngolu wana ya ko vendre sa pe groupe na yo pe.
Bon, premier mesa, il y a un moment qui essaie de rolingano musala. Au moni, les rares artistes belé bazo ça, surtout artistes et comédiens. Au moni musicien, azan na maye le mon boy, ceux qui a travaillé dans répétition. Les razo nindak, au moni na toilette, azo sokola mais azo panza voix. Donc azo lingas sokola voix ne pose à la bien. Les razo imba na micro voix ne zo magitoko. Et ça ndenge mon na artistes et comédiens. Ou a lingi musala na ye. Donc les retours aux travail mo quelconque dans musala ya théâtre. Donc et c'est il faut qu'on kanga maboko vandi. Donc on a une habitude ceux qui n'a travaillé dans répétition. Les na ozonga na ndako. Tozara na garde-robe na biso mon boye na palais garde-robe na kufara. To misara on libanda. Donc les na misara on libanda comme est-ce que et si quand on est ko travailler. Donc na un miroir na tie, net c'est na garde-robe, je travaille. Non ça expression faciale na ngamoko. Nazo jouer na mutu. Donc place travail nanga et akokola yangwana. En plus c'est ça na linga qui ceux qui na na masse moko za na troupe à théâtre, so na ke kotala ye. Au moins na yebise nga master. Prez nga pena mata na scène. Ah te présenté ko mata te mata. Mona pas na mati na jouer pe. Donc na linga tellement musalo trop. Donc yango zo sala ke no Charline ndinga za boyelelo. Merci beaucoup fidèles internautes. Et bon landampe extrait il y a répétition ndenge tozwa ki bo mona ndenge ba saki improvisation après tozonga na plateau wana pour na plaisir ya Clovis Nyokalese na Dubaï babi Clovis de moi-même hein ba mo yango mo ba léger ba chante ça là bien voilà bo landampe improvisation après tozonga na plateau voilà. D'accord, maman. S'il te plaît, chérie, Nancy. 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 Maman. Non. Maman, n'a solo pas si cool. Oui. Oui, je sais bien. Mais au petit chauffeur n'a pas été la bien à chef parce que pour expliquer à moi si nous avons un poste à mon tour avant de conduire. Merci. Non, mais c'est la vérité pour comprendre. Nous avons besoin de ce qu'on va comprendre. Nous sommes matin. Oui, nous sommes matin. Oh, ça matin. Nous sommes matin. Nancy. Ah, ça moi c'est moi na oh yo zo kumisa. Asa yo asa yo te. So wo e barate. Asa moi na ngai. Na zaki la posa ko ni mwana si. Ya moto sono la kina ye. A ko so ngai. Asinyala kina inoso. Asa la posa ko mona na biso mbaye. Mais ko mona na tie. Ça demande qu'il faut que ça chauffe na yo. VIP. Charlie. Je dis la vérité maintenant. Oui. En plus, Nancy. Pardon. La vérité. Na Moussa Nayo, merci. Na ticket de Moussa Nayo. Vous pouvez chauffer vous sous avant de conduire. Maman, s'il vous plaît. Na vous mettez pas dans moi. Vous avez bien fait bien. Au bout ça les Charlie. Bravo. Bravo, mettez-le moi. C'est bon. Quel est on va partir, on a quand même pas portail. Est-ce que j'en suis sûr? Et puis, la tuque oublié facilement. On s'assure, Charlie. Seulement ça, la tuque, on s'assure. On continue, la tuque oublié facilement. Si on a émission vérité, alors on est nini. C'est comme ça qu'il est. Dans l'émission vérité. Là, on a été Charlie, Nancy, Thomas,
C'est quelque chose d'innocent. S'il te plaît. Nathan m'appelle. C'est la moi. Nathan m'appelle. Viens. Maman, tu m'as la moi. Maman, nenga. Comment tu me donnes ainsi? Merci Bocholanda, vraiment, on a expliqué que c'était vraiment bien. Aaron, le grand caméraman, un caméraman, mon cas, boga, mon image en soin. Oui, le président Charlie, mais les autres remarqué, bien le leader, beaucoup de choses, on a bien le col là-bas. Combien on est objet, mon président, beaucoup de abusé trop dans l'artiste comédien, surtout sur Ayesika, faut dans les cas. Donc, on sait tous les cas, on sait que les Kinaïe, à propos qui est, on peut appeler ça rôle, faut que les Kanatata mine, et ça pour nani, président Charles. Donc, on a Ebandakala, tu vois. Mais, biso to ko encourager en côté. Ngana sala ke fort wana na troupe nanga babuzo ba on ezalate. Jeune boy vraiment kokaté, moi ça ya penza na basa na bafia na moi baza makolo batonda tonda. Okoka mutema? Non. Nasala ke fort na kanga mutema. Omoni musala tozo sala soki o se basé na makambo wana ya osala bongo na bactère. Ya omoni ba troupe bezo panzana. Parce que artiste soka comprendre que déjà na président a comme na mo ba orgueil mo boy. Donc olinga sala de toutes les façons pour batu nyonso baza on ba comprendre que abimara na président. Ce que mususu pasana o ayela ki esprit ya musala a ko ko linga ngote. Amonake ah yazo laksani nango boye na boye na boye. Tu vois, ya on a comment on sale fort ngai Charlie na kota na bal rythme wana te. Madame na linga ta moi so na za poso linga na za mutu na za jeune. Moi si mso ko sepela na nga to nga na ko linga moi si. Madame na linga moi si o za libanda. O joua na troupe na nga te pas passer belé bazo tambola bas passer belé ba linga biso. Ba numéro na biso za na TV. Au moins na film mo bo sepeli na yo zo linga yo. Eza kita yo moko ndima kompe ondima te mais na kati ya troupe ya musala eloko wana vraiment ça que faut na sala ngote parce que moni basa kinde bazalaka donc bako bomelanga musala quoi taka Charlie linga musala ne mingi donc fille mo ayeka bomaka musala Charlie donc eza propriété en plus oro bimana fille moko azan chor ya chor ayene pona musala te mayeka po bimana ye ayi bo mo bilo na kati tu vois ba fille musu batinda bango. Nous sommes ah étoile ya Joan ezo kemabe. Donc Charles sali pièce mo bozo cartonné. Donc pour te doser moi le kwana, to tinde les jeunes filles oyo. Ba préparer déjà ba tinde na troupe. Yo te mo za no bisala sala, bilinga linga na kati ya musala, ya ngomo nezo poser ba problème. Oyo bi mana jeune fille mo ga bongo, ba kamno nyonso comme ofanda. Ya ngomo sko ngai Charlie na sala ke fort wana, na ko ya kavuma na mambwana te. Mais sona lobi ke non na sala ngote wana na kosi. Na bandaka ko salango ma travers apôtre Rocher na mbulu aza père spirituel na ngai aza papa na nga ya molimo do ye mutu apesanga ba conseil ya ngomona mambona vraiment na écartant on a troupe. Et voilà, il faut porte Rocher, bazala, kaka porte Rocher nambul mbote belé. Charlie, nani o azako ko sponsoriser, tu es un producteur pour le long monde yo sengaka moi oza pena mutu mo boye abanda ko produire, est-ce que za mutu azako produire pour ko futa ba chaîne ozo le kana na AirTag non? Maintenant ko futa ba chaîne, amoni ba chaîne pena kine comment cher ba 250 ba $300. Charlie a cela kani pour s'en sortir. Donc on a vraiment place on a difficulté zali. Pour le moment, on n'a ni sponsor, on n'a ni partenaire.
donc tozo lukarak tozo bunda au moni Charlie le long n'engazo les cana hectac les lopes na les kasuna raga donc na site na deux chaînes na diffuser donc ça ka fort to sala nangolo nzambe ka ka otsa likolo au moni mutu sa ko za la tali pièce a sepeli ka bon a occupé pour aider mais non moi to zu partenaire té ou a ba que non na soutenir Charlie vraiment 100% non na ça on a partenaire mon côté na zapi na sponsor mon côté mais travail nanga na sala bato batala ngo ba sepela nango bato tout au batala travail à Charlie en tout cas bazala toujours satisfait il y a un moment dans la sous pièce nanga na TV degré bat ba bengela kanga nga mona ke oui travail ezana repos comme fier ndé bat misu bazala so sur mon ba pele belé a comme pe moi fier mais biso tellement humble toujours tozo continuer ka travailler mais to ebi kenzambe a toucher ka mitema bato ba otala émission oyo muto o sepela monique non il faut na soutenir Charlie donc on soutenir ngai mais on dit que Charlie déchaîne un peu zo peser on to moni lolo ba jeune artiste mingi ba comme na bango ba comme na bango na déposition jo fille non ba ko bata showbiz ba ko pesa sima pona kaka makamba bo Charlie on dit que za kilo lolo ba jeune beaucoup minga go mona ka Charlie bo déchaîne jo ande a mo pesa ni pesim bon et donc on a vraiment le bizarre normal et donc on est zo sala ma trop et ça m'a vraiment trop na biso ba jeune donc belé ba comme na bomba VW biso benga bomba VW ba comme na bomba VW donc to éviter to do ba nini to sala nini mais biso toujours ma bodongo kanase de l'autre sala biso to zala lelo zaka nzambe donc trop de ma bodongo na trop spiritualité faut zalaka na trop de basi à poto puis faut bazalaka bon basa poto so bon pour soutenir ça vraiment bien et ça vraiment bien basa poto sexy Charlie makasi bon comprendre et sourire me benga na beka ma basa poto mon sourire bien makasi bon na seki parce que omoni na linga mingi baso yo linga mingi musana nga donc so lingi musana nga pe na odinga yo donc c'est comme ça na linga mingi baso balinga musana nga donc soko lingi musana nga pe na odinga yo donc on lingo vraiment bakati ko betama ya kitoko parce que et ça musana on sala soko bike lolo na soutenir Charlie en tout cas eko sala nga bien en plus zambe pas aux lokum donc souci na mais ba souci na ngeza ba partenaire na bato ba olinga vraiment ba soutenir nga en tout cas celui-là na za prêt ceux qui ont soutenir ngai mais faut pas ce qu'on nombre pour ambassadeur mon singa de Suisse a peu vraiment sur la bien tout pour ma campagne artiste ça vient mon dans sur la bien ambassadeur mon singa donc ils a peu bien ça peut numéro pour ça bato ba Hollande ba ça na besoin ba numéro ba benga pour ba ndeni beaucoup ça donc premièrement na yemoko ambassadeur Raymond Singa donc yemo wazana un peu premier partenaire déjà na sengi déjà pas na yo ambassadeur donc Charlie Azoli là vraiment pour na yo donc moi na Suisse à solo donc il tokos donc pour na contacter le président Charlie Ngoyi ils en a plus de 143 89 60 49 49 4 plus 243 89 60 49 49 4 donc on a ce qui au bengi aux un moko personnel donc aux biroté aux manga moko to sololi donc numéro on a pe on a salé la ka WhatsApp nanga donc ceux du jour zuango donc eba que to solo na WhatsApp qui tokos bon pour na Facebook au lingile msupo solo nanga na Facebook et ça peut bien au betika Ngoyi Charlie donc Ngoyi Charlie au monde on a bimi bien habillé là donc to sololi quoi. Merci vraiment Charlie, merci vraiment trop, merci vraiment. Mais l'artiste bazo la pour na bambonga ba tournage bobi que bon vous mettez à ma caste ici monsieur baza ba nouveau venu ba sala raté malinga sala ah mais bino ba présent comment attends ba $5 ba $10 ba 6000 francs soit payer ça tourner t'es pas ni bon est-ce que bino ba sala bino bongo bon et là qu'on est en raka premièrement ceux qui aux nos partenaires il y a liboso donc tout ça na on en côté donc ils ont pour partenaire azate sponsor azate. Donc, ceux qui ont sponsorisé na usine Moka Mounene par exemple, au monde que ma embossé nga singa bambon wana vraiment dosé. Et comme on a un souka ko tiambon à caisse, eux ko permettre que ce mutu de la beli na kata troupe to katika wana to bimisi parce que ando tiambon. Bon, quand tu te bambon à caisse on peut bâtir na souka peut to babela bambon et mon na raté comme oh ba explication ka belé. Bon, on a soit sérieux até na musala premièrement. Ce besoin na bino sérieux ali en tout cas marambo ekende vraiment bien.
mambo ekende bien et là on est se ngara sérieux au moins singa na troupe nanga na tsa mutu na tâche na ye donc ce tâche koto na mona ngo et simbate donc c'est que yo travaille bien té donc c'est il faut changer mususu o ya koka place wana donc mona to linga to zala toujours donc musa moko sokola elongité donc faut to zala toujours na bandeko ya moni ko travailler donc musa ezo kende quand même kitokos. Oui, merci Charlie. Question souhaye linga kande na vandi boye. Sikoyo bosala ndenge nini pona ndenge ba banzonjing ndenge koma est-ce que Charlie pas opportunité pas bengi pena banzonjing ko to momo ya bino ba leader mi bokoma nzonjing ka mapeka minene master bi wana nzonjing bolonga mo de tableau nga pena leader lo kwanga na kolonga de tableau na peut so Charlie posa bato ba benga ka yo pe ko sa banzonjing. Oui, bat babenga liboso non bando benga te parce que na troupe tozalaka ya fisson sai na troupe wana tozwa ki moi chance vraiment te parce que leader ando freiner biso ando niate la biso ba bouton tu vois ando finalement ba bouton na troupe sai ando bimisaka ka jinola azo bimisa na pululu na mo muke mastane orli ando bimisa ba mwandam mais ba biso nyonso to tikali donc ça c'est ando ko fina biso ba bouton tu vois ando pesa biso chance te. Mais le rôle d'éducation plus troupe nanga moko ye na komi leader bat baso talanga bat baso sepel en travail nanga do yango pe comme pe ko mo benga ngai premièrement na tina film auto salina président Dadi Dikambala oui to banda déjà ça depuis kala et bimi déjà même na poto bat baso talango a tout ani na mir do pièce e kangi à part ça mutabenga nga pe moi trop na ba film président Ibutu donc ye maza pire nga ya kati donc pas bien ngana ba film né belé to sali donc ba film ça seulement botali bon mona mais na côté ça ba film quelque part mais na bi keto solo na info 16 on a ça pire 4 il y a des gars donc na bi kende to beta déjà ba film même na info 16 bon mona ba film peut to sali ezana na kati botala bon mona travail nanga botande to travailler donc c'est bon. Oui, bon s'abonner na Info 16 Nzonding, Info 16 Nzonding, eska ba théâtre za bo mon appé ba théâtre au Charlie Ngoyi, au basali binu batu bolinga ka Charlie Ngoyi bo mon un peu na scène pe na Info 16 Nzonding en tout cas bo mon Charlie Ngoyi na kin awa théâtre ni sala kelelo comme Charlie pièce ni au pe bimisa pe na Charlie Ngoyi. Pièce we bimisanga o mukile yebi. O fomi sala ke oui Charlie lelo ba leader ba tsak Charlie ka pièce mona sala ki ya paka juma donc na ndima na oza ko sala pièce ya marque wana ya paka juma ti lelo muto ko sala ngo azate nazo bango boy devant caméra eza pièce mona sala na tika batu na devoir pièce ya paka juma so tunika mutu ninga sala pièce ya paka juma na kin muto atala ngo oyeba ke non c'est Charlie Ngoyi parce que ti lelo ni naza boy place batwana bazana paka juma donc na lekate donc bakanela nga parce que na sala pièce moko ya marque wana tala ku chez nous na on lekeza côté wana mais na tinda batu ba kino tikela nga DVD parce que nga mona komate ba mère wana kingabwa ba yaya wana yoyebi kande kingabo ezali donc so na meki ko leka place wana nga Charlie nde bakangelongi na nga pona za yeso pièce zo leka ba obenga yo Charlie ozo reverser ba cop na biso yo Charlie mukoto kozwa yo donc mona makena komaki un peu menacé tina ko si ça peut pièce en na auto kata donc na kata kango mais ba DVD eza na ndako donc opa monique non a sepela na pesango donc na pesa to solo la kali solo na pesi na bi ke pièce eza makasi ya paka juma na sala ce pesa ke na bandela ngo disusu na ba terre misusu na bandela ngo parce que histoire na ngo na komango en plus na bindeni na oyoka na bana maya côté kuna na solisi bango kaka tozonga to sa film bango kuna donc film paka juma. Oui voilà Charlie tozov matomingite on a to soli vraiment bien na ebiteni no kolo ba pona bato balinga ko mingi Charlie ba difficulté ni beaucoup tana nango esenga kanini vraiment pour exemple bato baza balinga moko sunga mi artiste exemple bato baza na volonté bon na ba son artiste baze belé ba landa biso ba projet Charlie za la nini pe nino ko senga na ba fan ya info na ba fan na yo so ko senga nini bon et là on senga premièrement soutien donc soutenir ka Charlie donc na pesa bino déjà numéro nanga donc bo soutenir ngai naza toujours moi na bino
naza toujours vieux na bino, naza toujours noko na bino, papa leki na bino. Donc bo soutenir ngai ba tout au banana Info 16. Donc naza mona pour ça soutien na bino. Donc c'est ça. Yango na ninga pe na pesa quand même bambote nanga. Na Juvensingoy. Donc Juvensingoy moi si a pembe na mikili. Donc pendant que Juvensingoy personne libanga no ngwana na sali yango quoi. Olela qui un peu trop donc na bois qui yo de susu Juvensingoy. Donc moi si a grand frère na ngai ngoyi. Donc c'est ça. Na Carlis na Divine da Cruz. Donc na France. Donc bino tout au Bozarana donc na les libno fort président Alissa là donc nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours nengo lobaki to continuer toujours kitokos. Donc merci beaucoup. Obi mbali boso pena mona benda leader aboyika so state person pour mona koma na ko kata bona koma na ko banga mona bena tala liste logola ya bato ya parlement. Oui Charlie vraiment ça qui m'a plaisir ya koyamba sanga vraiment bien ezambali boso mezamba suka tete tous ensemble être connaît tout ko les cas et ça biso pe bien. Voilà ngapi na profiter na remercier ba oyangai pourquoi pas ya Willy Persienne. Il y a Willy Persienne de Paris, Babia Willy Persienne de Paris, Sointaï, Babi Vie, Nangawa, donc à Solaka, Tango, la bossente Irène ou Antara, la parisienne, hein, la parisienne, et sans oublier mon vie, oh, après ça, combat, Magui la suprême, Abi petite Nanga et mission, non, non, Kokati, vous avez la suprême, Ange Gabriel, hein, Code de Belgique, 0032, dans les lits. Clovis Nyoka laissé na Dubaï talaka ba mo yango ezon Clovis Nyoka laissé hein moi baba léger ça la bien oui ba remerciement na yemoko Fisto Malula immorta na kacha Suisse babi Malula immorta na Sidia Kiese Yolande Malula ba gros bisous na bino nyonso et pourquoi pas na des grands caméramen Aaron ta steam machine na bité s'occuper caméra ngozo pèse nazo comprendre équilibre ça sur nini. Oui voilà na oti cabine oui Charlie na ebité bo nous avons na bosanaki na j'espère que bosanité voilà merci on est ensemble avec Charlie après ce numéro do ba soutien pe ça bien mais bo sanate bo s'abonner na Info 16 nzonzing Magui Bokungu la suprême moi na mongo babi loketo pete donc ça zoate. Bye.